Bonjour, bonjour, bonsoir, bonsoir Nabandi Nyonso. Il y a Tinika Télévision, Bozali, et partout dans le monde, Bozo Landabiso par la voie internet. Dans les États-Unis, na Moni Pasteur Zamouanga. Prompt rétablissement, Pasteur Zamouanga, Basala opération. Zamba Pambolayo. Na France, Siwa Mbanja, Maman Konde Chita, la mer des opprimés. Bozana Asie, Océanie, en Afrique, sans oublier en République démocratique du Congo, c'est toujours votre humble serviteur. Moïse Mao Kanchiba, Nemiso Bodingara, Tolo Belango, Tosadara, décryptage et actualité politique Boeba, Toza Wapi, Tozo Kende Wapi, Tokosuka Wapi. Merci à quoi c'est ma caméra. Toms, Abosé Ndeko, Rifek qui sont en Europe, Mbote Skozali, équipe moya Tinika Télévision, Mbote Nabino, Bo continuer à s'abonner, Bo aimer pour Nabozwaka. Actualité politique en temps réel. Les lots décryptage tout ça les lobbies sabino ils ont mingi dominé na partie à est. Présent à Kenya a aussi ça la déclaration. On a présent pour l'instant on a joué présidence il y a EAC. Vous voyez bah est-ce objectif il y a troupe il y a EAC. Ils ont atteint ou comment? Est-ce que bah yaki pour n'a pas empêcher ba rebelle ba occuper comme ba yaki ba benga na ba rebelle libanda ya RDC. Bande ko dangai. Nazo yebati surtout kende wapi boyoka maloba oyo président na lobby na on sert na président Tshisekedi so nga azaye conseiller na yi abalongwa eloko les ara ba vanti parce que bande ko boyoka maloba ya président ya Kenya wana Willy Mishika yebisa binoti président wana za Rwandais commando ba auto tia sikoyo ya EAC Rwandais a quitté wana na âge à 11 ans a koliming na Kenya mais ba tie commandant ya groupe ya EAC pour la benga na ba Rwanda yebisanga boye ba aba propos oyo président ya Kenya teni est-ce que solution to na EAC non to kene na SADC netolo awa Kagame akomi ba massa na ba président SADC donc c'est à dire ya on lobaka awa ndenge Colette Bakman na lobaka alobi ba les vrais alliés à RDC c'est le peuple congolais donc tant que yo za généraux ndenge Christophe Djouwa alelaki Bokoti réunion pour attaquer les rebelles. Yo, aux humains, information, au Benny Kigali, yeba que non, bana no barozalaga à l'est. Parce que aux hommes, on a Colette Bagman les vrais alliés à RDC, le peuple congolais. Donc, à Bisso, mon aime tout se libérer. Sur deux autres comptés, na EAC, au SADC, il y a une solution à 2-3%, mais solution pour les majorants. Les majors, les alliés, Bisso Moko. Peuple congolais. Donc, continuer à deuxième point, sortir à présent Tshisekedi. Et c'est Prafati Andimi, combat cache l'église catholique. Na histoire récente, histoire récente, le peuple gagne toujours, l'église catholique gagne toujours. Est-ce que front Oyo, Fati, le régime, il y a l'église catholique, Tokosu Kawa. Après, déclaration à présent Tshisekedi, l'épiscopat va réagir. Mais quelques informations, se préparer. Cette fois-ci, l'Église catholique a eu option. Option avant qu'Adima a proclamé résident. L'Église catholique a publié résident 3 jours avant. Dans 3 jours, le peuple a déjà alerté. Tu continues dans l'actualité. Par exemple, candidat, Eza Moïse Katumbi. Tout seulement pour Nami lundi. Mzou c'est annoncé une semaine. Mais plan l'église catholique a opé sa résultat à partir de jeudi. Résultat on a des réseaux sociaux. Monde de totambolaka. Moni on lecte de la population. Bon moni l'église catholique résistant na pesi yango. Alerte wana sikoyo. Une semaine après, ce qui a dit par exemple, au Latanga, on a appelé ça bino profession dans le beau 6 mois, c'est un plan, il y a un plan KO. Na pour mato ya batudian na ba congolais oyoki to zela bango siko to zela kadima a otanga nani. Bota les guido. To lo bato au monde ba travers population. Siko kadima e ko ya lundi. Soka mi ko tanga kombo ya Tshisekedi. Ah wana nzambe mboka mukila ngo za nzambe. C'est un plan. Donc les hommes qui te disent ça la plan wana. Tu ne te regardes que non l'église a côté na angle moko aza mutu mota leki na ba information na mboka. Awa avalala babe yango bei
bulletin d'information bando pesi d'abord BI ya ba parti politique lelo tel parti ba sanga iska tel boy mutaya opesa ngo ezali nani conseil spécial en matière de sécurité na ils a BI ya président quelque chose aux États-Unis avacha ala la bayaka na domaine tel information nyonso tinor ba que non l'église a tamé et pour na prévenir bandeko bazo en position les candidats de l'église catholique c'est Moïse Katumbi. Même yon de ko sota la ngoza muta marté fa yeba ke non mamwa na biso nga zango na kati ya mai candidat église catholique c'est Moïse Katumbi. Noka tunanti ba lobi nini na bi candidat église catholique mo to kota na dosango après to bana na déclaration ya lito wa zali président ya Kenya Willy Mishika loba za Rwandais mais bando musu ba cha tembi ya sali sorti na sorti na bandeko boka sorti avant na benga avant aza président mais on va avancer alobi nini que nous soyons bienvenus ou pas en RDC c'est notre région. Quand nous sommes arrivés en novembre, les M23 étaient à 7 km de Goma. On a depuis obtenu une cessation des hostilités et le M23 est loin de Goma. Donc, comme je mission lingala, pour na Joyo, président Kenya, mission à EASO ba ko aider biso, na pesa un bon exemple. Ozo bundana ba criminel na kati ya chambre no ba koto ti na kati ya chambre. Pour moni que non ba on baza 7 nga moyo ko kato be o sala appel na voisin. Ne ba porte o na ba porte ne ba porte ko komi. Boza par exemple 7 voisins bandeko naza agressé na kati ya chambre ba criminel ko boya ko aider ngai. Est-ce que bandeko na boya avant bando aider bando poser ba question que non avant to aider yo est-ce oza do ndé na français ba le non c'est sa personne en danger. Donc ba criminel ba côté na kati obengi non comme nga moko boya wedenga mais ba tongo ba yo le ba yedo ba côté na salon bando tuna moni ndengo zo benga na ba criminel ke ba tevene ko panjana est-ce que oza su na confiance ba twana yango obise zo za komuna mandat ya EAC eza clair comme mai ndenge za na veille eza mandat moko offensive do baye wana pona kocha hors d'état de nuit tous les groupes rebelles en dehors ya République démocratique du Congo. Bunaga neza na Rwanda, non Bunaga neza na RDC. Alors, groupe ngo baye. Mutazo kamba groupe wana, c'est un Rwandais. Un veto eza groupe Rwandais. Bazo menacer biso kagama abombiso su ba agenda caché na été. Alors bi c'est long, ba koko na bango. Ba bombela bango histoire. Parti à est on est à parti na bango yo même à travers le qu'on a permettre ba jeune rwandais ba kota na armée pour na baya ko attaquer RDC que non so besoin pour attaquer RDC ezali bo défendre ndé mabele oyo ba boto la biso donc a cacher ba ambition na été alors boni troupe ya EAC o ba na mandat moko offensive oya ko défendre ko hors d'état de nuit ba rebelle M23 mais Jo zolo ba ke non d'ailleurs bozolo ba bana to na RDC to selo hote to yaki na Goma to yaki na to na Goma M23 bazaki na 7 km mais banda biso ozana ba to poussi bango est-ce que mandat oyo bango bazana ngo ezali ya kotia bango hors d'état de nuit ou bien za ko poussa bango na 7 km en conclusion na osenga na ba mapinga na biso baza so ba Hollande mission oyo na osenga na président Tshisekedi na osenga na ministre de défense. Tant aux gens sur compter dans bateau en vrai dit baza ba aventurier bateau ba sauver parti à est amboka la bisaka ba congolais biso pe ba congolais bino pe ba congolais destin ya est destin mboka na biso za maboko na biso moko so bozo compter na ba paya to bana toujours kolela lela to compter d'abord na biso on parle là dans le bani les réunions ya conseil à sécurité côté. Par exemple, il faut attaquer Bunaga na est. Yo muto ozora téléphone na yo. Na ebite so ka gama ngo aza mwasi na yo, so aza nani, ozi obengi. D'ailleurs to kota. Si Christa chiwo alela ki na parade. Abi bokota mo réunion mukebwe pum ba bengi. Et azolo ba c'est un chef d'état major azolo ba, c'est que bazana ba information o que non, dès que revenu kotika esilibu ka gama za information. So na kati na guerre, boza la bino boze belé. Mais bato baza muke so baza bien organisé, ba ko battre bino.
wana eza tout moi mboka muki oso biso na Kinshasa biso nyonso de desesta même minduki to ndoki mambango to kota to botoli nini wana mais tant que bon ba muki bazo rester parce que bazana ba pirate na ba on a service de renseignement do ba antenne do réunion ekota wana Tshisekedi na chef d'état-major na quelques généraux bon stratégie na chef d'état-major na ministre de la défense pour toi attaquer zaneni kaka eza bazala attaquer yo balala do ka ba bimi azu penda tum asinale ba on mona na terrain mo ma pinga na biso ba kota ka bis na embuscade pour na likola ba trésor bon na osenga na bino bandeko bo sala ba art wana bo comprendre que toza na ngwa o ya trésor te toza na ngwa o il faut ko défendre intégrité territoriale ya mboka na biso ouais ça c'est concerne à partir est qu'on a discours ya président Tshisekedi na sortie médiatique ya Kabila lobby Kabila zaki na balersi tambe mwamba na Louise Mouimba sur Mouimba oza sénatrice wana à promettre bango son fait prévu il faut à ça la discours le 30 juin si ko na constitution ya mboka na biso article 4 et lobby boy moto o ba bengi sénateur en vie et oza sénateur à vie donc eza interdit na yo o sala ba discours o eza ko ressembler na ba manière moko politique donc so me ko sala yango yeba ke non bo ke pas Kabila ndenga za wana selon statut o eza ya saint président bon la mukatongo te ba kangi non et le biboui il faut que na parlement 3/4 ya ba député so ba ndimi ba longola nini immunité na dans ce cas là ozari si ko na be formation nga na za na ngopala nga za ngola kati ya mai na be formation nga na za nango na état major ya président Tshisekedi et no état major cercle restreint na o aliboso pendo ba décidaka ba décider faut ba kanga Kabila so me ikolo so ba kangi to so ba tia kinga kati en résidence surveillée bandeko boyebi le poto bo comprendre résidence surveillée za ndengeni résidence surveillée za la prison Kabundi wana babani ande bazana selon verdict ko batanga aza résidence surveillée baza na makala donc résidence surveillée za da prison Tshisekedi le père azangi ya résidence surveillée donc et da prison pour ozala sous non ozala quitter donc monto yo tala azala mamba fa il faut bayeba comme nan ayeko sala nini donc comme ko sala avant bima faut ebozo kende wapi so batale ke siko kende pe et c'est pas ici bango tete ko kende te donc ozala na kata boloko donc décision oyo cette restreinte ya président bazui sur Kabila meki koloba maka surtout makambo etali ya politique il faut bâtir maboko pe Kabila ça n'importe qui te et razo le baké non il faut bossa la résistance na pays nyonso bato ba renverser ka pouvoir eza bato baza na mbongo tino mona tiré da ocha Moïse ma à l'aise ya bitina nango lelo na réussi numéro 1 wana wani a tenté ko tia Poutine en difficulté wani eza organisation a utiliser bango ba bunda en plein Moscou bato va jouer médiation eza nani les États-Unis ba tindi les maman n'a pas garanti mais que non so miko renverser Poutine yom to ko président ici mais heureusement président Biélorusse wana a sali à jouer médiation ba tinase et puis Poutine n'a pas été interpellé parce que na kata pays nyonso moto aza na mbongo o aza influence aza moto aza le plus dangereux parce que na mito ba ni l'argent importe tout so nga sala rébellion na yolo awa rébellion attention wa okanga mais so na za na mbongo ka le o bandi ko sala il suffit que tu aies moyen d'utiliser la chaîne. Alors pour l'instant, dans l'opposition, Kabila et Moïse Baza le plus dangereux par rapport à Martin Fayou. Il y a aussi tous les bas sortis dans le mouvement là, suivez de près. Alors, information PSAMI, sauf prévu le 30 juin, les sénateurs à vie à Kolobo. Est-ce à Kolobo Nini? Alors ça, la rentrée politique, ou bien vous tirez sur le régime. Si vous ne pas tirer sur le régime, Kabila, tu serais pas là-bas. na chambre Massas azana ba dossier Kabila belé o so le pas biga non bon de toutes les façons bande au gérer na zaete boya rozoye ba dossier ça ou non il suffit même de chercher bien wana il suffit ka baké ba sala ngo appel bakangi Kabila donc Kabila pe bon asa mutu moko e belende ba arrêté na zuma tam mukende nga gérer mboka
Yé mo pe na conscience na yebi ke non na za na ba ligne rouge na ko lekate. O so amiko lekate, tu sais que nani ba fak dongi. Fak dongi ye wana ti. Ay musire na pouvoir ye mta libérer ke mais e atali ke no do ngana yeki kutu makam na bino, ngana yebete me libérer ça va afungoli boîte pendant mta ko mozonga na prison. Donc c'est-à-dire les présidents c'est un terre à vie fois loba, angle de réflexion et analyse yango to na troisième point. Donc c'est ça, tu connais un troisième point, sortie médiatique ya président Tshisekedi. Na sortie wana bandeko biso to landi. Asko to ça to analyse boyeba ni ne batami si ma sortie médiatique il y a président Tshisekedi. Na ba analyste nyonso banda régime Tshisekedi bandi ambongo aza penda comme opposant farouche à régime. Ole suka wana idée omoni 4 lido basangani wana eza ba alliance moko omoni moment si ba otinde na famille lingaka mobali wana mais yemo akepa bali mobali mais na motema na pena linga mobali ndenge 4 leaders bazali parce que mutu a jouer rôle ya kosanza 4 leaders c'est ambongo et donc que non pouvoir sans information ambongo mutasangisi bon non pour les staff on a beau ça la front contre Tshisekedi il faut bien tout beau sangana o tengane to kate beau sangana kaka c'est Fidola Mbongo asuki wana te bolandi sorti à Martin Fayulu. Bande ko ba koti na distraction. OK Fayulu a kimé le son non. Sorti à Martin Fayulu sorti mon corps politique. Bazala ki bango 4 y compris na Cardinal Mbongo. Cardinal Mbongo a ebisi ba Martin Fayulu bino tout il faut soutenir candidature à Moïse Katumbi. Fayulu azaki moi n'hésitation bino comment na élection na la bimaki premier. Batchenga on est le deuxième. Sur le plan popularité ngam na bato. Mais ndenge nini et comme un candidat commun bolo boto senga na soyité nozela na sa la voix population. Parce que assez concerne la stratégie na bango. Fayulu magambabi on non élection de Fayulu participer à l'élection. Mais sortir ça sortir mort politique. Et ça où il y a prêté à PC message na ba Moïse Katumbi. Que non ngala se retirer na procès électoral. Ayeba ki bien que non Katumbi avec Kadima sans Kadima à Okende. Ce qu'il y a manière ko comment dirais-je bandeko ba comprendre le Salem. Doit lancer banon d'essai. Elle a lancé banon d'essai directement qui nani veut na biso za mis sa plan nani. O simila Katumbi ba malette. Te nani o simila Kabwa za mis sa plan boy. Azé président Assemblée nationale ya Olivier Kamitatu. Boko Olivier Kamitatu bino biso nini nakadima usaka dima biso to kilima pona. Era le bongo bo remarquer na Sainte-Thérèse bandeko botali ba image. Moïse Katumbi a tini représentant. Na politique déjà tous les arts et les restaurants qui m'a beza koya. Délice c'est ça to imaginer tout moi délice c'est ça oh. Na Kinshasa meeting et Salema atinda secrétaire général là. Matata Pono ati secrétaire général là. Donc ils a déjà début à fissure à bloc one. Malgré ça l'église a compté nani na Moïse Katumbi. Katumbi pe atie mbongo anje. Mbongo na atie ngobu. Soko moni église bata ba déplacer ba keti kuna so na ebisio transport. Moni ka transport biso pe sa ba momba famille, o to pe sa ba si o to pe sa ba leki. Soit transport. Hein? Transport oyo Katumba réserva qui joue ba mbongo ba kende kuna. Bon na ebité. N'importe ce peut ôter ya pe église pouvoir pe ba fungwa maka. Pa fati a dans un système ni ya paix. C'est que la papa pimsaka mbongo te. Katumbi atie mbongo pona ba épiscopat. Alors, discours ya président Tshisekedi apesi d'abord message na opinion internationale. Na Union européenne Katumbi baza na lobbying. Lobbying wana eza basé na niveau ya Dallas. Lobbying wana afuta ba on paye ba par mois, bah 1 million et quelques pour na base lobbying. Ce que moni ba Shadari, ba Ramazan Shadari, ba Kalev, ba kota na liste de sanctions c'est Katumbi. Et ça lobby moko za puissant na niveau ya États-Unis. Donc ça rajoute
ou par exemple Toms ou Mutuingani tala azamba parole bwebwe lobi mwana basuka nango kaka bakenda bapesa basanso siko ndenge toloba awa côté ya pouvoir côté ya IDPS nayebi kende na loba makambo pasi nga aza ngolo na kati ya mai nyonso alobaka yango longa na moni peut-être nous avons mal compris na kati ya lobbying wana Katumbi atie kombo kabuya pour na sanction kombo Peter Kazadi na kombo ya wa ane a Hervé Mbelu sauf imprévu na laboratoire doit atie il faut pas sanctionner bon avant ma ponami il faut sanctionner bon avant ma ponami parce que tu sais que du côté na il faut alerter opinion internationale parce que qui que non na ebi ke bolo balango non ba foué droit de l'homme na ba foué bo etalingate d'ailleurs na za démocrate azana ba information parce que nini oyo faut côté à pouvoir basala parce que na kati ya bitumba ya politique ezana ba sorta ba guerre ezami ebele eza guerre à lobbying ezalaka lobbying oka bozui bato ba lobela bino pona bo maintenir pouvoir na bino guerre ya communication ezalaka na guerre ya terrain bo ya manifestation. Alors parmi trois nini wana il faut vous activer partout mais ce que crainte les années côté à union sacrée tu sais que les entourés na Jean-Pierre Bemba a considéré Tshisekedi comme un allié donc les politiques zarabalia c'est ça les maka et kabwanaka mais Bemba ne le reçu goya aux candidates mazo compter à sa majorité à niveau ya parlement want aussi Bemba tu es na Kamere a considéré Tshisekedi comme allié. Dans la politique, tu as alliance, c'est ça les mangaba kabwanaka. Il peut avoir une majorité. On a un bango. Nani au papo, nani au ya sénat, nani bâti. On considère que c'est comme un allié. Ce qu'on a politique, mon toi considère un allié, ce qu'on a lié na kati ya sani bwe, kule na fourchette liya kane na rato. Pour nani, nangonga nyonso. Moi c'est tout bien on a qui na union sacrée. Aye pas pour te être sécurité mais sous karango et soit qui ndeni. C'est ça la politique. Sur le plan, il y a communication, il y a politique. Est-ce que Kamere, na petit lobbying na ça kaona, imagine na loba pona régime à Tshisekedi. Parce que Kamere, Bemba, Bati, 2028, ils ont dit que non, ou à kouf pas kouf. Bon, tira ko tira sous IDPS couloir. Mando wapé o ba osala pour la tekelo zara pour na Tshisekedi. Mais pour na 2028 moko na bonga za makasi ça erosala mana élection oyo ya décembre awa. Ceux qui n'ont ndeto awa Bemba za ba député muké. Mais na union sake pour la décision Tshisekedi a nommé faut à tout na bango. Boni so room na majorité niveau ya parlement. Premier ministre Zomara mingi o za majorité niveau ya parlement. Est-ce que dans le laboratoire, il y a pouvoir entre IDPS, il faut analyser si il y a un il se réserver, il y a des pourquoi le lobby boy ni pouvoir, ni opposition. Mais non, ça, l'information, non, ça analyse au monde. Et c'est côté de Tshisekedi. Parce qu'on remarque dans la liste de sanctions, au moins, ça a maintenu, il sanctionner. Mon côté allié, il y a Tshisekedi dans la carte. Mais mon cas président au Sénat, mon cas VP ma défense, mon cas premier ministre. Alors, sur le plan lobbying, balobakani ni libanda. Ils appellent na charge il y a pouvoir place IDPS baeba nous aller là parce que dans la liste de sanction kaka deux personnes IDPS oyo Katumba tena moko aza en service ya renseignement alors libanda kenda rapport en lobbying baloba rapport dani est-ce que le pouvoir aux pour partir au pouvoir baza au comprendre les enjeux de l'air alors toujours il y a des discours président tu sais qui est lancé front moko oyo il faut qu'on neutraliser l'église catholique. Mais ce que tu toujours en profondeur dans l'analyse de ça là, l'église catholique d'abord force les alliés, azesika au RTNC za la raté. So qui na village au musubiso botana ki chassa wa, so tu ni village au sika ya ba parents na yo, beaucoup ta moi ni ya église ya ba sango zali. Siko ambongo
Ce qu'on va dire communiquer pour Katumbi, na maponami. Message na yo comme tine sika ata etanse bazu balareti sekedi asali Tour Eiffel. Kuna TV zate. Mais bango église catholique na bazana facilité wana. O aga non papa épiscopat ba pan depuis Kinshasa apesa ki message boywe et komi na matoi ya moto azati na kacha village. Les dangers ça ya ngomona na histoire récente na biso église catholique alongaka toujours. Mais ce qui dépend de ngai. So il dépend de ngai, so on conseil pour être sekedi akende na église na fond wana te. Et naza koloba na ebiti naza koloba. So ka kende na fond wana, oh. Peut-être que pour la première fois partout pour défier l'église catholique mais vous moi passe parce que totali osali analyse moi passe et ko simbate au senga na présent et ozoka ba conseiller bazo chindo na fond na ligne wana bitumba et mon pe longwana kitiseke dozongi no simbando tala ah na tanga mobutu e bandaki boye na tanga kabila pa kabila agazana basangwa moura bakota tina kati ya paroisse église catholique. Imaginez. Ba image makambo ezate ko ya masolo to mona boye. Sango penda boye, aoki magaze kotie na miso. Zambala balata wane kangiye. Mongo aben na to mona ba événement. Donc c'est ça où ezali na décoder message à présent Tshisekedi. Mais là non c'est na biso ba congolais pour na ngai priorité ezali ezama ponamité. Priorité ezali ya sécurité na kolia bato. Parce que c'est important pour l'instant pour les Congolais ezali azana kimia kolia naye. Kolia naye ezana facilité. Début le kwana ceux qui les pouvoir en place aza ko kanisa yango te. Apmi pesi mingi na o eza pene important te, monta o gagner au saate. Na opposition na pouvoir biso to perdre. Alors dans ce cas bino ba Congolais bo landa biso o boza ba électron libre. O boza na bino politique, o boza na ga o ken ezalo ken na poto, o c'est important o bengi famille no. Boza bien boza be bo libre o c'est important ya ngwana. Na kati on peut se sali kebate, botala sur le plan international. La politique est seulement en Afrique et bandara libanda. Bitumbo libanda kuna ikoye ko jouer rôle na kati na biso. Ozomo Tshisekedi la na Chine. Pour Chine niveau ba yambeli, les États-Unis za ba diverser ya ba Chine. Nino baza ko préparer. Et ces affaires oyo Tshisekedi mo pas mi fungoli pona bitumbe ya makasi. Parce que remarquer lobbying opposition. Et comme na ouverture makasi dans niveau États-Unis. Depuis que Tshisekedi la ko kutana président chinois. Donc nous sommes angle nous sommes bandeko boza tout autour ya mukonjamboka il faut analyser pour na aux importants Congo ne salini et gagner. Et on a qui awa ko partager na bino décryptage ya actualité ndenge za ko se passer. Bo continuer ko prier, bo prier makasi pour na RD surtout ba sala njambe. Mboka oyo bato ba sauva on ezara ba sala ndo ba prier pour na Congo. Parce que to rata be katombe makasi on attend Kabila mais à travers la prière de Njamba Sunga, tu échappes na nini na ekatombo on a eu ko partager le lobby sur Nabino, muki on a zaki na ngwa na to le belango na tindika télévision, et te promettre bino à chaque fois actualité rozala, to ko hésiter te ko ya awa ko partager muki oyo biso na bino. Merci en découvrir sur ma caméra de Toms. Merci l'équipe Machiniga Ndeko Bill. Na bossa soute merci Nandeko Rifin qui sombe na niveau ya Angleterre. Zamba Pambola Bino, affaire à suivre. Ciao.